gagnaki élection te topesa ye azalaka troisième. tolembi bango oyo basalela tete biso nde toza mibale toolakisa bango te toza mibale. Merci. On peut mettre la formation au gouvernement. On a dit que les politiciens de temps bimisaka maseke na bango. Tinda mwana boye finga boye. Oya motinda boye sala boye. Et le moto ko senga na bino kaka ndenge bozwa idéologie wana ya papa Etienne Tshisekedi. Au mwana na ye aye ko pesa bino lisusu. Na bala ye c'est idéologie na biso. C'est non violence. On finga moto. Wana ezali vraiment bozongisa Congo na sima makasi. Congo erreur matérielle. Cour à juger soki yo Shadari na Payulu na gagnaki élection. Soki na gagnaki élection. Ko betela ngo maboko abi passation pouvoir de ça bala balo la maboko. Olingi siko bino moko somo to même sango susu. Biso nde tozala ebonga. Biso nde tokobatela ngo. On va tentative sur la place qui nous bon pour que nous ça makelele pour nous ça trouble la carte de trouble là de ça les matin. Bye bye. Dans le bac avec sous depuis na comment dire que na tika ko. Mais balo na baite na moni que faut la loba parce que na leader politique. C'est ça. Il faut éduquer masse. Ouais. Muto za ko mekana ye mutapesi président na bokonzi. Keba. Tuna président de la République muto na zanani. Keba. Ce côté Tokendeki, on a la taille. Même si maître Mayo, secrétaire général, privilégié Batoyo, Babundela qui partit. Mais en même temps, dans le profil, ça n'est pas bon. Mais si on peut, Baninga IDPS. Donc privilégié Bato Babundela qui est meilleur au total. Voilà, est-ce que INC est un poste belé pour le IDPS? Jamais. Les conseillers principaux, Bazali 17. Dans le lobby, IDPS besoin 15, on peut ça INC Libali. Est-ce qu'on a INC l'équipe de IDPS? Le directeur de cabinet adjoint Bazali 4 millions sur on peut ça IDPS. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire la mort? Jamais. Puisque mon conseiller a beaucoup à tout ça. IDPS na INC tout comme famille. Attends, aujourd'hui 50, aujourd'hui 10. Mais ce boyo quand on a voulu nous a quatre donc wana ya wana lobby non le la bosanaki ba motocycliste David gouvernement sont en place dans un an gouvernement obimateti dans un an va dissoudre l'Assemblée nationale dissoudre sans abombali David teke beaucoup ma législateur la recommandation ya ngai moko na ebisaki combien de postes na 10 postes de papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour cela, pas la biso, à la solution là. Au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour cela, et ça la Grâce Beauté. Tout ça, là, des produits naturels à base de fruits pour réparer les poissons. Papa bobo salate pour la mandefu to réparer capé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow.
Lindo, bon peut craquer ma casse boyko. Mutoni samana bopete. Ça y a mato. Non de chat, c'est ma doté. Ya mato baki na sala la pomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobale ameka pe akangama. Dancing, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso batu oyo bilogi koma biso lokola sima ya gorille batache epai na salela nini. Ok, yo kosalela gel de bave d'escargot. Oko appliquer yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours. Batache nyonso pe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobale ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awatoza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Motocycliste de l'UDPS, viva! 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 Tshisekedi national! Merci beaucoup. Na banzi ke tolalaki na bino na oya pona ko revendiquer ba droit na biso ezango te. Na kolala na biso tozwaki moi chance ya kokutana na directeur ya cabinet le pacificateur VK yo aza pembe na biso ezango te. Na lisolo to sololaki na ye alobaki na ba recommandation na biso ako traiter yango po apesa rapport et pas mokonzi mboka ezango te. Na yango a respecter maloba na ye. Alobi ke non tobi malibanda apesa bino quelques maloba na ba oyo to sengaki lobby par rapport ya o etali ba misala par rapport na ba oyo ba moto na biso e boyo ba yibo ba botolaka na yango abimi libanda déjà solution déjà ses amis akopesa bino ata de maloba oyo kotika la biso to kokende ko solola en famille na yango etant que koloba salingaki ke non ye moko alobela bino na sens ke kimia ezala ezango te yango na kosenga ke tozala na respect tozala na kimia parce que ba konzimine ne bazali awo ezango te beta na maboko pona bino ouais merci bato motocliste de l'UDPS viva Viva! merci mingi nakanisi président na bino na ba délégué to na bango basi balobi oyo ekoki to sa ba discours politique ya milai te bino boza bana oyo bosungaki biso boza pe kosunga biso ti lelo soki mobilisation ezali bino kaka moto et puis ba carburant na bino boitizaka ba moto na nana okata to mokolo moko te boye kosenga nga carburant wana elakisi vraiment patriotisme ya solo yango tolobaki biso mpe so boza na mwa problème
pour tout le cas résoudre vous allez droit il y a chaque citoyen congolais dossier oyo ya ba moto ba botolaka na yebakango avant kutu tokoma mesiko tozali zaki 104 moto 106 moto ya tato sololi lobby tato kutani toyaki mkono tokutana kaki samedi vendredi nabi lundi boya awa na 12h na 12h nga na komi na tuyi na corps de garde wana babite ba komi na note bino ko ba ki retard tango na ngina bima na ki ba annoncer mutu mo ba ki na kati ya bina nga ba motar ba ze bele kwa bien na ki pona bango lelo le quoi to monani na ngina pesa bino contre depuis la lobaki wana ezali site protégé beaucoup quand tabino nyoso kunate ezali bureau ya président de la République ya liboso na ebisie boye ebi ke loko bombaka boyokani entre bino ezali nde mbongo loko ezali moto na tuni ba marque ya moto na bi petit mono zo cha marque ya makasi ka bwa ya biso za kaya ndinga na makasi biso to mona ba moto ya moins cher habité wana te biso to linga ka marque ya biso ba moto la ki yango defre eso boxer boyete na lobi na ye boye donc délégation na bino lundi bazo kende puisque nga na limba kambote o nombre na ba kende na UAC ba bino UAC pour na ko passer commande ya 106 moto na lobi na ye mardi ça dépend na stock beaucoup takuna mardi na lobi te que de gauche droite te bozongi nango kaka na parti na bino kuna bovandi puisque vous a structure à partie IDPS oui distribution selon liste oyo wino mbongo boyebi yango boyete wana ya liboso donc solution wana et c'est mon aide merci beaucoup na ndoke viva ami balé na lobi boye tango tosali cabinet tozali la famille tozo à la famille n'est-ce pas tanto ito sala cabinet politique oyo ya mokonzi mboka na si mokonzi mboka parti na yo ezana ba cadre belé ezana ba militant belé ba combattant belé pe ezana durée de vie ya koleka INC IDP se bande depuis 82 biso de obota na biso après na moni yo kozala na kokoso mingi koleka ngai tozu nombre ya ba conseillers le IDPS 43 INC 27 mais chaque parti ils ont la liberté au Kindegotia batona bango la kati ya cabinet chef biso côté tokendeki ngala tandi na bisi maître Mayo secrétaire général privilégié batoyo babundela ki parti mais en même temps bazana profil ba ko sale pas mkoza na bisi yango pe baninga IDPS to privilégié bato babundela ki ba ya ko kota wana est-ce que INC est un poste belé que le cahier de jamais bah les conseillers principaux Bazali 17 dans le lobby IDPS besoin 15 pour que ça INC libéré est-ce que on a INC l'équipe de IDPS bah directeur de cabinet adjoint Bazali 4 millions sur pour que ça IDPS est-ce que il y a une autre façon de faire la mboka jamais puisque mokonza ka moko na tout ça IDPS na INC to comme famille moko ata bozu 50 bozu 10 mais so boyo kana bolingo za kati na biso donc ene liboso donc wana ya wana lobino lokola ba bosanaki ba motocycliste na bi gouvernement ko en place na bi teke bokuma ba ministre na ba recommandation ya ngai moko na bi saki combien de postes na ba 10 postes au na gouvernement parmi bino ils ont ba ingénieur ils ont ba licencié ils ont ba médecin ils ont ba technicien o bazana cursus ya ba conseiller ngamo na ko recommander bango bazana ba conseiller oyo si asuka kana yata na humanité to compter akozana yata na bureau d'appoint le cabinet normalement bana balia kana suka ça misusu balo bakapolele boite mais ba nani ba production ezali moi ebele
oyo na osenga na bino c'est occasion yango emonani bobosana te ke biso nde toza na bokonzi sikoyo ke bino bagene na biso maloba ezobima na miloko na bino bokontrolaka okozala te na kati ya ndako ya moko bandi koluka ndenge ya kopelisa moto na kati ya ndako oyebi ke bana no nde baza na kati ya ndako bana bakokufa bana bavoisin be yayo donc wana nalobi yango na proverbe na kasi bokomprendre ya wana pekisi bajeune ya INC vocation ezala te nali koyoka te moto arépondre na kombo na ngai ano ngai na kombo na mere na répondre boye te conscience ya motu na motu puis peuple totambolaki naoki babiso nabe oyo ya biso bakomofinga basoki moto mais totamboli population yazosepela biso tokotalaka population oso population yaki ya kosepela te anga bawa biso babanga population tokoti na kati ya basina baveni kulumba kuna na kati naye nasakota kuna apart Félix Tshisekedi moto moko asakota kuna ntango président na biso azoleka azobetela maboko ozomonango mabe eza kosoa bato mosusu na mitema on peut mettre la formation au gouvernement les politiciens de temps babimisaka maseke na bango kotinda mwana boye finga boye oya kotinda boye sala boye mais eloko moko tokosenga na bino kaka ndenge bozwa idéologie wana ya papa Etienne Tshisekedi o mwana na ye aye kopesa bino lisusu na bana yense idéologie na biso c'est non-violence kofinga moto tobebaka kofinga bato wana ezali vraiment kozongisa Congo na nsima makasi Congo babetelango maboko babi passation ya pouvoir esalemi baloyo na mboko olingi siko bino moko somo tobebisango lisusu biso nde toza na ebonga biso nde tokobatela yango oyo batentative so bapesaki moto mbongo po akende kosala makelele po ebimisa trouble na kati ya ville oyo trouble wana ekosalema te bayibaye nalobaka esu depuis nakoma dienzeleka natika koloba me mbalo na baki te namoni ke faut naloba parce que naza leader politique pe faut na éduquer marse eza directeur de cabinet longoli ki président na ngai INC vraiment donc tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata